Batata Bamama Mbote, bienvenue dans le meilleur championnat du monde au Canal Presse, la Liga, jeudi 26 octobre 2023. Aussi, puis nous allons vraiment essayer de vous allez brancher, scotcher, Kolandaka, Manaka, ya Canal Kin, télévision, Mingi Pinza, ya émission au Canal Presse. Merci. Na équipe technique Bazaliwana au grand complet Couparbola Sima Caméra Freddy Takidi Sima Caméra Veambata Mwana ya Barumbu. Merci na assistance na yo Pambati Azali Bongo ko coaché mingi bae oyo ba preneur de vie na biso Michael Kamwaka du côté de la réalisation Kimputu les maestros na régie finale meilleur sélectionneur du monde Didier Deschamps Gim pour tous les maestros Ilongona Samso Ilunga bazali vraiment kosa musala kitoko makasi kasi esengeli bosimba ete nyonso oyo tokolobela mokolo lelo bokoyi bango de l'autre etikape bongo na occasion to profiter pour na koloba bongo merci na ba nyonso bazali ko soutenir émission yo lokola directeur général ya Onatra Martin Lukusa l'aigle et la profondeur. Les directeurs managers, les directeurs généraux, managers compétents de l'ONATRA, l'homme qui marche selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Martin Lukusa, l'aigle et la profondeur. Michel Wabika, l'homme à la chemise présidentielle. Cette chemise coûte tellement cher. Il faut plutôt être Michel Wabika, l'homme à la fortune pour l'acheter. Michel Wabika, l'homme à la chemise présidentielle, coup de chapeau na yo. Vraiment, makambo zali ko sala, ezali ko mona na bilembo na yango, ezali bongo ko talisama de partout. Michel Wabika. Na occasion moko tokoloba pe merci na Edi Elimolangi papa social la renaissance de la Funa et la référence de la commune d'Engiringiri Edi Elimolangi papa social. Pourquoi pas te remercier bongo Ndeko Zulu dit je suis Funa 2023 les coachs Ndeko Zulu dit je suis Funa 2023 kasi yamboete to eba thématique pe ba bien ngamina biso ya tongo ya lelo Tika na yebisabino qui en marche pour le progrès social les alibongo parti politique na autorité morale na yango Godard Motemona mwana kino ya propre nanzela ya moko ya association na yango les amis de Roger Maokola ba organiser qui matinée politique moko sur les votes utiles total bongo tozonga juste après. Lentement mais sûrement, le train des élections du 20 décembre 2023 s'approche à la gare. Au parti En Marche pour le Progrès, MP en sigle de l'autorité morale Godard Motemona, l'heure est au rappel des troupes. Pour ce faire, samedi 21 octobre 2023, le parti En Marche pour le Progrès, dans sa branche Les Amis de Roger Maokola, a organisé une matinée politique en vue de sensibiliser les membres sur le vote utile. L'autorité morale de MP Godard Motemona, vice-ministre des Mines, a rappelé à ses militants que nous sommes déjà sur la ligne droite des élections, car déjà en mi-novembre, la campagne électorale va débuter et le 20 décembre 2023, les élections proprement dites. Il a exhorté les militants de MP d'aller voter massivement. Le 20 décembre, pour voter président de la République, pour voter les députés nationaux, pour voter les députés provinciaux, pour voter par conseillers communaux. Vous voyez qui? Banina la biso, Banina, Batouama Ndembe, Banina la Bandumbu, Bayaka, Basuku, Bissonio, Seban et Kinshasa. Mais quand on fait Bisso, tout est bien qui finit bien, dit-on. Au cours de cette matinée politique, les militants de EMP ont manifesté leur attachement moral et loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'autorité morale de EMP Godard Motemona. Ils ont par ailleurs promis d'agir conséquemment les jours des élections pour donner un second mandat à la présidentielle à Félix Antoine Tshisekedi et à la députation à l'autorité morale du parti En Marche pour le Progrès, Godard Motemona.
Voilà, wana botibon kolanda parti politique en marche pour le progrès avec comme autorité morale Godard Motemona Oyazali Bongo, président Yabanakino ASBEL, mais aussi vice-ministre Yamino. Donc wana ezalaki bongo na nzela ya association na yango les amis de Roger Maokola oyo ba organiser ki bongo matinée politique. Vous comprenez que EMP ezali vraiment kosala musala qui toko batata ba mama si je na biso phare ya émission mokolelo ezalike avec la gratuité de l'enseignement mais aussi la couverture de la santé universelle, entre autres la maternité gratuite. Ne voyez-vous pas que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bien parti pour remporter les scrutins de décembre 2023? Mais aussi, si je y a mis balai autour débattre, toutes les thématiques que Zalibongo à 2 mois des élections, toujours pas de déploiement des kits électoraux. Est-ce que ce fameux scrutin aura bel et bien lieu à la date prévue? Tata maman, talaba si j'ai phare oyo to bungise bino natongo ya lelo. Sans plus tarder, to ko présenter bino parmi 3 invités oyo Didier Decha Gimputu le maestro a sélectionné qui moko azali parmi biso to zali kozela basusu bakit na bango ezali déjà vide, à qui je présente Ndeko Jampi Ngalula oyo azali bongo centriste mwana ya Congo démocratique, à qui je dis bonjour et bienvenue. Mbote na yo mwana mboka tika ningai kotombela baimboka baso bo momesano esika bakolanda biso na ndako. Jambo yeno batoto ya Kongo, Mungu wangu anubariki. Bwana beno bampangi ya Kongo uwetwa ubana betu ba mukongo wa mungalata mukalenga wa mujulu atambe kunwa funya vidie mukulu anutwe vwe oimboka na tombeli yo tongo malamo na tombeli pe baimboka baiba kolanda biso na ndako basimba bayala pe na motema makasi ya ko supporter pambate to supportaki pendant 5 ans et tel kaka 2 mois pour toli muselongi na bato na miso bongo na tombeli pe sentiment na mawa na bandeko na biso bakufi na monele na mboka kuna na este esika bayali baye te biso so tozali ba wazalendo peto ko bundela ekolo baimboka to yali na bino na motema peto ko tia bino maboko. Voilà, merci Nayo Ndeko Ngalula. Lelo c'est vrai na canal Tracia Mukula Lelo. Moko ya basije to bandana yango, bien sûr likambo Italie, gratuité et enseignement, mais aussi couverture et santé universelle. Oyo wapi ezalaki programme initié na Mkonzamboka, entre autres la maternité gratuite. Ozali komonate Ndeko Jampi que l'adversaire ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na décembre nyonso bakobatama par rapport ya ba réalisation oyo mokonzi mboka asali, entre autres ndenge na uti ko citeleo gratuité et enseignement pe ya maternité. Mwana mboka tika ningai koyebisa yote e alambala no asuka koloba ete koloba non s'il vous plaît bon, s'il vous plaît na retirer zala na respect d'abord ya ngai mais aussi ya bato bazolanda merci ngolobi ete ba réalisation mokonzi mboka yali lokolo ke ko tuba mbeli na pota ya mitema ya bakongomani na tina nini yo koloba ete ba réalisation mokonzi mboka réaliser loko moko te mwana mboka ata ko siliki mais izaleka yangonde na ngaka tena ko silika te mais juste que na biso na yoke mokonzi mboka ayeli na eloko ya malonga ya salite yo ko sembola likambo na oyo totali gratuité ya kobota bongo papa mwasi amememelaka mokumba te e ali na moto yo atiaka mwasi mokumba moto wana ye alukaka mbongo moto wana ye afutaka ndako moto wana ye atangisaka bana moto wana alesaka bana boyoka sukona bana kotangisa pamba te yo lobi yango yali lokola réalisation Tshisekedi ali na réalisation ya salite et puis ali na eloko moko te ko bangisa bato to eloko kozala liboso na Tshisekedi esengeli kotiaka abe bilana ye soko tie bilan ya Tshisekedi liboso e ali lokolo sopeli li batamai donc sili makasi na epesili ata tozuli kelele
to tie liboso na Tshisekedi na élection oyo likelela ko gagner na ye, il suffit alobaka ka makambo Tshisekedi alakaki na oyo asali na oyo lelo zo salema esili Tshisekedi ko gagner te. Olobi likambo na gratuité na likambo na kobota. Ndeko na ngai moto atia zemi afo alia. Est-ce que yo soko liete okende ko tia zemi okotia te. Lelo dollar ezali presque na 26. Bon, na 26 wana moto wana zo kufuta mazo sala mosale pa ya libanais to indien azo futa ye 100,000 francs. De l'autre côté wazali fonctionnaire mame mbongo lelo bimi mbongo lelo bimite. La uti kolanda wa ministre ya oyo ya biso ya fonction publique alobi moi retard kozala na tango oyo. Moi retard ye ndengeni. Lifuta ya muto kozala na retard ndengeni. Siko yepa yebisa kolonda kulifuta ekobima na retard. Yango toyebisi yo ete moto oyo atiaka zemi azalaka moto yo autaka mosala. Soki na mosala sali malamu te. Soki na mosala bafutie malamu te. Dollar ezali ya komata. Mama kololo pango azosenga ye mbongo. Ya ye bafutie mbongo na franc. $80 afutaka ndako $80. Ye bafuti ye mbongo na ye asalaka mosala na ye 150,000 francs congolais. Akoma futa ndako 80,000 francs. Bayebi $80, bayebi se $80 ekomi 80,000 ekomi 200,000 francs congolais. Yebi sanga moto wana akozwa pete okende kotia zemi yango na lolenge kali. Bon, soki pe tokolinga kotia zemi yango pona kokende kobota. Bongo ndeko na ngai ba nombre ba fazer tokozola. Mais ba déjà si ba bota ki bana bango azotanga na bitele ofele. Biso tokobota na biso lisusu te yatika distraction. Eloko ya moni malonga kopesa biso za kobota. Moto azolesa bana malamu te. Ndako azofuta malamu te. Moto azoko souffrir okende kobota. Kobote lingola. Ndeko Jampi, c'est vrai, ils ont relevé plus ba faille du côté à Oyetali gratuité à maternité, mais du moins gratuité à enseignement et simbi quand même. Parce que l'argument de taille Oyo Tshisekedi a voulu pour avancer face à l'adversaire politique na. Mais Oyo bosala ke ya la kamata eloko wana lokola yende ko sala yango te ezalaki na kata constitution. Aye ko matérialiser yango dans toute désordre total. Pambate ezalaki projet sengelaki ba traiter yango malamu ba vandela yango ba yeba faisabilité na yango po esimba esimbite ndeko na ngai za ko échouer yo mwana no tanga na gratuité na école ni okoyebisanga mwana ministre oyo yebi tanga na gratuité de l'enseignement na école ni na epeni okoyebisanga mwana député moko union sacrée okoyebisanga mwana DG moko union sacrée okoyebisanga même yo moko même bato union sacrée même bana ya kabuya est-ce que batanga na école ya gratuité bo soke loko wane ya ki malamu pona nini bana na bango batanga kuna te soke gratuité de l'enseignement ya li malamu botangela biso mwana moko lobi mwana na ngai yeyo député to ministre moko ya union sacrée aketika mwana na ye na epe mambweni to na epe lotoko quelque part azalité bon eloko nini ezali malamu po bato mosusu basala bato mosusu bakoko sala te yango to ebiso ke soki eloko yali malamu bato nyonso bakosala bato batika komona biso mabe bato ya union sacrée soki toko critiquer Tshisekedi ezate po agéraka lopango ya papa na ye to ya mama na ye ezali po Tshisekedi azo gérer oyo babengi kita na ekolo oyo lelo yenda eko tambola mabebo sambulo eleki mingi nde yango tozo critiquer pamba te soki dollar ekiti lelo esengo na biso no sonde ko na ngai soki lelo oyo gratuité de l'enseignement esimbi to moni bana na ye bakomi kotanga pe kuna ata bakoko ne bazotanga kuna ndeko yali esengo na biso nyonso soki kobota yango yebisanga banda gratuité de l'enseignement ya kobota yango ebandi mwasi ya ministre mona ke kobota mwasi nini ya ministre ya union sacrée to ya député ya union sacrée ake kobota mutoke kobota yalité obi pona ni bayimboka nyonso dans la majorité tosi tozi na biso batonga pamba te tolingi siko to bota ndenge mondela bota na divagation te lokola balimba botisa biso na Congo mondela bota kazota la budget na ezali boni akotisaka combien par mois afutaka combien ndako azoka boni bongo na sima nango azwi libanzo ya okende kobota mais biso bali batina biso bota no kana loyenge po classe ezali ofele maternité ezali ofele bongo ndako siko ndako po ofele kolie pe ezo ofele donc soko tali makambo wana nyonso ezotalisa ete gratuité de l'enseignement et simbité pe gratuité de maternité baimboka balobaki na bisao moimboka tokobota na biso lisusu te pati segedi limbisa biso pardon tokobota te luka gratuité mususu lokola bana bazwi gratuité de l'enseignement et simbité ba mama bazui oyo ya maternité
ezo simba pete na moni kenda ta na gratuité de l'hôtel peut-être kuna merci mais sinon pour na kobota tati sege dit tolobi to kobota te merci voilà quand même c'est le président de la République oyo peut-être ndeko je crois que ozonga vraiment na molongo par rapport ya malobana yo ba invité na biso ya tonga lelo il s'agit bel et bien ya maître Binda coupable na habité sur Ozulanga Kiti ba Kiti ezali toujours vide maître Binda ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS famille politique ya Mokonzi ya Mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki bomoni maître Binda quelque part na Kinshasa boy c'est Santiago Bernabéu na camp nou yango de GCF ngwamaki tozali bon ko zelaye invité mususu ezali bongo ndeko Belesi ya PPRD famille politique bien sûr ya Mokonzi ya Mboka ya kala Joseph Kabila Kabange epe kiti na yango wana ezali bongo polele la liga yango déjà Canal Presse ici bandaki tozali bongo na ndeko Jampi Ngalula oyo tozali kokoba na plutôt na thématique du jour na oetali bongo ba réalisation ya Mokonzi ya Mboka mingi pinza na volet ya gratuité de l'enseignement mais aussi gratuité ya maternité peut-être yango eko ça appelle argument de taille pour combattre l'adversaire politique na ye pour retourner yo motuna ndeko Jampi na ko lancer gratuité objectif principal ya gouvernement ezalaki ba visaki notamment ya ko réduire taux ya abandon scolaire lelo yo batu bele bazali ko belela bana na bango bazui quand même opportunité ya okende kotanga mais awa yo ozoro kaka ko décrier faisabilité na yango pour que yango esimba peut-être na moi mikolo totikali na yango moko tozali ko kena mapona pour que simba et favoriser quand même discours ya malonga ya Mokonzi ya Mboka vis-à-vis ya ba congolais Mokonzi ya Mboka personnellement a ko salani Mokonzi ya Mboka senge na senga biso bolimbisi asenga ba imboka baso bolimbisi tomana ya mbwaye biso en tout cas zalaki erreur mingi pona ngai en tout cas na sengi bino bolimbisi pe na retirer candidature na ngai lokola président de la République pamba te ya lobaki boy soki a réussir koti ya kimia na moniele na mboka te mandat na ye kozala nul to considérer yango ke a échoué awa pe lokola moniele na mboka koti kimia te c'est-à-dire ezali réseau pe monene lokola epai na ngai kosenga na ye Mokonzi ya Mboka kende ko retirer candidature po oyo lobaki ebwili yo lelo soko lobi likambo ya moko ya argument de taille ndengozo sembola yango na kolobana yo ke Moyimboka eloko Mokonzi ya Mboka kosala na 2 mois et aligné omoni sikoyo awa akende ko bongisa gratuité de l'enseignement to de maternité alors que bakite électoraux balobi ezali na mai bon akosoki pe na nini na 2 mois o etikali ngai na bandi ete Mokonzi ya Mboka sengeli asenga biso bolimbisi pamba te na moment oyo ifalaki ye abanda inauguration ya ba maison préfabriquée oyo tilelo ezali na yango te na moment oyo Mokonzi ya Mboka sengeli asenga biso bolimbisi pamba te alobaki na biso kongomani nyonso akozwa mokando tobengi carte de pour les citoyens congolais o kaka yemoko banda azwa makambo pe sila esengela sengela biso nango bolimbisi Mokonzi ya Mboka esengela senga biso bolimbisi pamba te na mokolo ya lelo ba projet nyonso ye a initié na kati na yango tozozangisa te koyoka moyibi na kati Mokonzi ya Mboka esengela senga biso na ngongo etikali muke mwa bolimbisi pamba te mandat na mobimba na ndenge sili boye permis de conduire tozalaka na yango te Mokonzi ya Mboka esengela senga biso bolimbisi pamba te dollar ezolanda banene na pouvoir 2019 dollar 19 2020 dollar 20 2021 dollar 21 2022 dollar 22 2023 dollar lobinga pe na kotika la simate lokola be mande ezali positivité ezali négatif et pumbwe et comme bana moko na 26 mais tozana 2023 et comme 26 dollar eza déjà na 26 tende konanga yo changeaka dollar te dollar ezali na 26 bima wakendo kotuna 25 26 ça dépend couleur elongine siko telemeli mais dollar ezali na 26 to 25 bo yebisanga isiko Mokonzi ya Mboka esengeli asenga biso bolimbisi pona bosangu wana Mokonzi ya Mboka esengela sengela biso bolimbisi pamba te lelo atikali l'unique congolais oya okende na aéroport amati pepo mbala moko akei sans problème biso tokokende bamisu bakokufa bamisu batutani mitu kuna na aéroport Mokonzi ya Mboka esengela senga biso zusu
bolimbisi mingi makasi bolimbisi na ye sengela senga biso pamba te mokonzi ya mboka alakaki biso tokokoma Allemagne d'Afrique totikali kokoma ata Djibouti te mokonzi ya mboka sengela biso nango bolimbisi mokonzi ya mboka alobaka akosala biso ba millionnaire na domaine du travail ndeko na nga oza journaliste d'investigation yebisa ngai millionnaire moko oyo yo yebisika sika ndenge tozali awa na pesi yo telefone pe na longoli bilamba nyonso na pesi yo otikali nango nga na tei bolumbu na yebisi yo ke ata millionnaire moko abimi te na yebi te na bandeko babetaki Paris foot wana tokoverifie yango na yebisi yo ke kosangisa makambo wana nyonso nde etalisi ndeko na ngai sans faute ke mokonzi mboka zali na choix mususu te sauf ya kosenga biso kaka wana yonde mukolobi ba mame belé bazo ko réclamer que phénomène ya okanga bango na maternité sili lelo yo baza librement soki oboti ozongi ndako bako kanga bango kaka na maternité ndeko na ngai likambo ba mama bakanga na maternité zaka mingi ko futa te bon mama kolatani beba kolata te bon gratuité pe ya kosombela bana bilambe bimi mwana oyo baboti alataka couche alataka pampex azalaka na poudre mama auti kobota amelaka miliki amelaka ti esengeli alia fufu à tout moment akolie peka na gratuité ndeko na ngai eloko moko te Tshisekedi asali esimbi ndeko na ngai eloko Tshisekedi asali esimbi simba yango na yebisa yo pe bayimboka bapese longoni ya mingi pamba te asali katikati ya tour du monde. C'est-à-dire à voyager koleka ba président nyonso ba gera Congo wana ndelo kwa malamu ya sali pe totombeli nango malamu yango tozobanga soka ye kozwa deuxième mandat azo risquer sala tour du monde lokola Mandela nde tozopekisa to sengi na bayimboka ete bayimboka bo sanctionner bayimboka passion yo bino moko nde bomoni yango biso na bino tomoni passion yo bomoni na matembele mati prix est-ce que matembele mati la ndi pe kaka dollar ekola masango ya liboni lelo ndeko na ngai kurana mai bozali wapi mbula yango ebandi kobeta wapi Gentini Ngobila bomone sika nyonso tondi union sacrée non consacrée association ya bato ba ko boma mboka na biso bayimboka bo sanctionner bango sévèrement bomoni gratuité de la maternité et simbité gratuité de l'enseignement et simbité to éviter zoluka gratuité de l'hôtel to likamonini mais sinon moyimboka tika ningai ko ebisa pe bayi opposition to sangana to luka candidat commun pour to luka moyen ya ko atteindre pe to luka moyen ya ko battre machine oyo ya IDPSP ya union sacrée. Merci ndeko nangai Jampi Ngalula ndenge na ebisa kibino ke bakiti na biso ezaki bongo video yango yo ba paya na biso ici ba côté biso na kati ya plateau il s'agit bel bien ya ndeko belesi ya PPRD tozali kopesa mbote ndeko mbote na yo lokola mopanzi sango en tout cas na kolinga na occasion pesingai na pesa mbote mingi na ba téléspectateurs nyonso ya cette émission na zakoya mais également mes co-débatteurs ce matin ils allaient indépendamment de ma bonne volonté il y a un grand bouchon à wana Willery. D'ailleurs j'ai dû abandonner mon véhicule pour la cause moto pour na lumbangu na émission na yo donc ils allaient en tout cas volonté na ngaité na longwa na émission na Tongo mais bambouteillage à Kinshasa donc on ne sait pas comment on peut circuler à Kinshasa ça dit qu'au circuit à Kinshasa est comme tout un casse-tête ndeko nanga mo panzi sang avant na commencer na kolinga d'abord na dénoncer le climat il y a des arrestations arbitraires, mais également des intimidations, voire des menaces contre les cadres et militants, il y a PPRD. Et ici, je vais dénoncer avec force, avec fermeté, l'arrestation arbitraire. Il y a Ndekunabiso, le camarade Nestor Kipalamoto, communicateur officiel du PPRD. Oyo lelo azali kosala plus ou moins un mois na makala sans une infraction, sans un motif. Ya liboso, ya mibale. Le vice-ministre, n'est-ce pas, il y a hydrocarbures. Vice-ministre honoré, j'allais dire, il y a hydrocarbures. Ndeko nabiso camarade nabiso Mondo Moussa. Il venait à peine d'être braqué par des militaires lourdement armés. Bah récupérer ma téléphone nyos. Yasuka awa lobby awa. Le vice-président, il y a Ligue des jeunes à PPRD.
ndeko na biso camarade de Jordache lobi kaka awa ba braqué par des militaires également lourdement armés. Ba récupérer ba téléphone nyonso. Vous voyez le climat où tu dois assister dans Mboko. Qu'est-ce qui se passe avec ces régimes? Qu'est-ce qui se passe dans ces pays où à chaque fois de l'eau tu dois assister dans l'arrestation, l'arbitrage, dans l'intimidation? Pourquoi tout ça ndeko ngai? Yango to yebisa kabino kino régime oyo ndeko Tshisekedi c'est un régime totalement dictatorial. Parce que les droits et libertés à Congolais, ils allaient bafouer dans le pied de Tshisekedi. Merci Ndeko Belesi. Voilà, na molongo mususu Ndeko Nabiso maître Binda ya Union pour la démocratie et le progrès social déjà tous allez na yawa nazali kopesa mbote. Mbote non Ndeko. C'est qui est vrai que je ne pouvais même pas accepter cette salutation parce qu'il s'agit d'une autre personne. Ah voilà. Moi c'est Félix Kayembe. Félix Kayembe, voilà, merci. Nazali Félix Kayembe, cadre à IDPS, communicateur à IDPS, coordonnateur à dynamique des intellectuels, acquis au changement. Et donc, dans ces pays d'Andenge, au Pessibiso, invitation pour toi à Koyanola, na mituna bana Congo, na invitation à Yomoko, na PSP Baningambo Teme. Et loko ki na koki koloba ezalinde totika makambo lukuta omoni ki nga pe na uti koya sikoyo na kuti embouteillage ta moko te en zela donc ceux qui okoki kozala mutu moko habitué na ba retard il faut pas kozwa retard na yo o baloli yango e komi mbala moko embouteillage après oti yango na régime ya mibale régime avec Tshisekedi ezali régime ya dictature te lokola ndeko Belesi tozalaki na ye kuna na RTGA tosali émission à lobby alinga ki koloba les lopé na moni na plateau au comment on appelle lobby to kosala pe na ba émission mususu na pense que Tshisekedi azali démocrate né azali mutu moko abundi pour la démocratie et donc il ne faut pas koloba que dictature ezali mais eloko moko lingi to loba ezali ndeko ngai ceux qui mutu a violé mibeko ceux qui mutu asali mabe ba interpeller mutu ba sambisi a keiti ceux qui makala bien mokoki koloba dictature te parce que na moya lelo na moni pe côté pe union sacrée bato mususu pe bakangaki bango bazalaki pe na makala kuna okoloba ke dictature wana e kosala makaka na ngambo be na ngambo mususu kosala mate na lingi koloba biso to koki kosala dictature te parce que Aden o ezali na nzoto ya Tshisekedi ya kondo ya Tshisekedi wa mulumba ezali ya dictature te biso moko to bundisa ba dictature na moka oyo donc na moya lelo to koki kosala dictature te mais bato mususu ba message bango mabe ba kofinga soki ofingi batiki yo okoki kokende kobuka mibeko obuki mibeko batiki yo soki bakangi yo ekomi ke parce que ngai azali opposant mobeko ezali pona ba opposant mibeko ezali pona bato majorité ou union sacrée c'est que pour dire maina uti koloyoka awa nando ko oui ezali ya lukuta na kosenga ba kolanda biso sikoyo bazwa mayeba yoki ya bandoko nga mibale babwaka ngo na poubelle parce que zali lukuta sikoto bande émission. Voilà, merci beaucoup ndenge ndeko auti koloba ndeko Félix Kayembe merci par rapport à rappeler ngai combo avec la gratuité de l'enseignement mais aussi la couverture de la santé universelle entre autres la gratuité de la maternité. Ne voyez-vous pas que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bien parti pour remporter les scrutins il y a décembre 2023 ndeko Kayembe nazonge pa na yo nini oyo eko bloqué Tshisekedi par rapport ya programme qui est en place na likambotali gratuité ya maternité na gratuité de l'enseignement pambate ba adversaire politique na bino bazali ko décrier mode de faisabilité na yango ezali malamuti ndeko ngai naibi que na moya lelo mutu akoki koloba ke gratuité de l'enseignement est échoué azali mutu ya motema likundu azali mutu ya motema mabe parce que article 43 de la Constitution, oh elobeli gratuité dans l'enseignement de base et kosalema nde awa lelo tango Tshisekedi a commis na pouvoir. Oyebi ke na moya lelo ndeko ngai to récupérer au moins pas moins de 5 millions d'enfants. Ba oyo ba parents na bango bazaki na possibilité ya kotangisa bango te, ba oyo ba ndeko ke cité mais na moya lelo to récupérer au moins pas moins de 5 millions d'enfants. Bakotanga bakoki koloba français lokola ngai bakoki koloba français lokola yo ya mibale
oyebi ke na mboka na biso oyo ekomaki papa akotangisa mwana moko mibale bafandi na ndako, papa akotangisa bana mibale mitano bafandi na ndako. Mais moi ya lelo na moi ya lelo tozui bana wana nyonso babandi kotanga gratuitement. C'est que pour dire gratuité de l'enseignement et kokine malamu okoyoka bato bakolobela yo awa bongo bata bakotanga pamba, mais qualité ezali ndenge nini, qualité ezali ndenge nini. Ndeko na ngai belesha yebi yango basengaki na gouvernement na bango na sénateur Matata Ponyo batonga 1000 écoles batikala kosala yango te. Mais la capacité d'accueil aujourd'hui, parce que ceux qui vous ont qui na 300 écoles pour 200 élèves, vous avez 300 écoles pour 5000 élèves, au Monique, et qu'on a quand même moins encombrement. Yango siko bisoto kotonga ba école, gratuité de l'enseignement et kotambo la malamu, ba papa, ba maman ba kolanda biso na ndako ba ibike, bana banso ba kozala ba kotanga na école primaire, ba kotanga gratuitement. Voilà, pour la moko na bandaki kotangisa nièce na ngai na mwenedi tukuna. Na banda kotina mbongo, na tina kalisusu mbongo te. Na banda kotangisa cousin na ngamako na Lubumbashi. Na banda kotina mbongo, la kotina mbongo sous te. L'État a kofuté la bango, ça fait partie du social. Pona o tuni ndeko na ngai, ya gratuité ya maternité. Ya solo président de la République a outi kolobela ngo ya si c'est 2 mois. Mais kende na ba maternité, ba na ba ko bota mapamba. Ba maman ba ko bota pamba. Et sengeli koloba kesu ki balingi koloba gratuité ya maternité. Et les nicolas qui va consommer la couche, va consommer la hausse qui va biberon te. Et zalide o écossailement na hôpital, moi na botami, à confouter le côté écossailement. Mais ceux qui ont moni bato mususu bakoya à la plateau, baba ndako boyango, et zalide kaka moteur voilà. To yibi bango ndengo. Des axes on ande yango zo pesa binom il faut peut-être il y a argument moko détail et convaincre électorat Tshisekedi na décembre. Ezali de nani action mibale wana te ya gratuité de l'enseignement na gratuité ya nani ya maternité kasi oboyi bakulu na babanda ko boma awa opération likofi bakulu na biso to zo bango to tina bango na kanya makasese bakomi ba bâtisseur oyebite ke ba billet de prix d'avion Equita ezalaki ba $600 et le commander $100 oyebite ke na mama emo c'est là le ndeko oyebite ke na mama emo. Et si la BS a botama, autre banda ko benga hôpital de référence, les gens sous nandeng on a te batongi des bâtiments minene. O éviter que l'embouchement batongi hôpital mo ba ko benga ya Muya. O éviter à Lubumbashi, o to benga nani hôpital Fondé ba innover yango. O éviter que banzere ko salema. O éviter que salaire ba fonctionnaire lelo. Ba batisa ngo au moins 45%. On évite que passeport Equita, on évite que les militaires les lots, comme la tenue à Sika, on évite que Banzela et Koselema. Merci pour la réalisation. Bisoto sali mingi. Il y a solo tout ici, Makamoyo sur la Congolais, mais autre sali, to comme moins à 70%, il y a un autre ce qui dit à cause de la voter même à 85%. Voilà, campagne électorale bandité, c'est vrai que toujours le vote, mais toujours le bela, total Sandé, Baimboka, Nini Oyo convaincre population pour que bapé salisusu mokonzamboka seconde chance na mapunami ya décembre. Ndeko belesi motuna epai na yo. Est-ce que gratuité ya enseignement il y a plutôt ya enseignement ya maternité et aussi ça phénomène kanga mama na kati ya hôpital. Ndeko mopanzi sango une fois de plus na pesio merci na maloba. Na kolinga na ebisa ndeko nanga feli ki atika kosala théâtre. Lorsque tout ça, surtout lorsque nous parlons de République, c'est important. Et là, quoi, Makambo oyo etali gratuité et enseignement. C'est une question importante autour de nous. Mais Ndekofeli a d'abord que la gratuité de l'enseignement, soit gratuité école de base, ils ont d'abord une volonté politique. Yandeko Joseph Kabila kotiango na kati ya constitution yemoka lobi yangoa article 43 constitution oyo bandeko feli à l'époque de 2006 basalaka appel au boycott à cette constitution 2006 aïba yango baboya constitution 2006 et pourtant cette constitution prévoyait la gratuité de l'enseignement, une précision de taille. Et là quoi mi bali ndeko feli ayeba que sous le régime de Kabila, la gratuité de l'enseignement, ils ont qui
effective ayeba yango. Mais seulement nazako yande konangai. Mais seulement biso tolinga tubanayi komema yango nde bakala lopoto d'une manière graduelle. Parce qu'il y avait déjà certaines provinces pilotes dans lesquelles pardon tant que filet ça azobala ou tiens que pression te tiens pression te voilà pour ça j'ai une sacrée s'il vous plaît de konangai. Ça dit dans certaines provinces pilotes tout qui l'école publique ils allaient déjà gratuite. Sauf qu'il y a un grand Katanga, l'école publique est gratuite. Je suis à la télévision, mon cher ami. Sauf qu'il y a la grande orientale, l'école publique est gratuite. C'est-à-dire, nous la menions cette gratuité d'une manière graduelle. À évoquer un élément ici, parce que toujours qu'il ne faut pas qu'on soit une mesure populiste. Tant qu'on va instaurer cette gratuité, parce que c'est une grande réforme, il faut commencer par vider tous les préalables. Préalable nini, notamment la construction des écoles. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont déjà construit combien d'écoles? C'est une question importante. Parce que sous notre régime, dans le programme Oyo, il y a 1000 écoles par an. Matata Pogno, ils allaient chiffres qui sont certifiés dans BSECO, avec des preuves, au niveau contredit, il y a BSECO qui sont chiffres. Matata Pogno a construit 754 écoles sur toute l'étendue du pays. Ce sont des chiffres qui sont certifiés dans BSECO. C'est-à-dire que dans les vides. Mais aussi, c'est bien bon qu'on parle de la quantité, parce que c'est monsieur Su. D'ailleurs, pourquoi reconnaître que aujourd'hui la qualité fait défaut? Parce qu'on ne peut pas. Monsieur, calmez-vous. Non, s'il vous plaît. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, Félix, s'il vous plaît. Lorsque vous parliez, merci. Voilà. Calmez-vous, Félix. Je le connais, je ne sais pas. On peut discuter de la quantité. Est-ce que nous pouvons discuter sur la qualité de l'enseignement? Je pense qu'à l'école, sur le bas de l'école, n'est-ce pas? Jean-Baptiste de la Salle, c'est lui qui avait instauré, n'est-ce pas, système dans une classe, il faut au moins, pour qu'il y ait la bonne qualité d'enseignement, 23 élèves. 23 élèves. Mais le nombre d'élèves dans la salle, plus ou moins 200 élèves dans une même salle. Est-ce que nous réfléchissons? Est-ce que nous avons un élèvement qui veut monter? Non, c'est une chose sérieuse, papa. 200 élèves. Dans une même salle. C'est-à-dire ceux qui mettent ça, appel nominal, tout simplement. Déjà, il est fatigué. Parce que ça appel nominal. Il y a 200 élèves. Donc, il n'aura même pas le temps, n'est-ce pas, qu'on donne les maires de lui, parce que déjà, ma kelele na bana, à cause de la kulandela, évolution, et moi, parce que bon, on est à la cas. Chaque fois, il faut que nous, mon lakisi, alanda, application, est-ce que, attendez qu'on évolue normalement. Vous voyez, ça, dans une salle de 200 élèves, est-ce que mettre à cause de la kulandela, moi, merci. J'étais par là. Permettez-moi. Cette gratuité est pour demander la qualité d'enseignement pour que la gratuité de la maternité. Nous comprenons vite que Bandeko est à la recherche du bilan. Mais parce que est-ce que la gratuité c'est une nouveauté? Oui, puis le premier ministre honoraire, Sami Badibanga, oui bien. Lui également a instauré la gratuité de la maternité. Oui bien noté. Sous le régime de M. Tshisekedi, il a déjà instauré la gratuité à maternité sous le régime de M. Joseph Kabila. Donc ce n'est pas une nouveauté. Merci. Voilà. Nous savons que la recherche du bilan. Mais pour le bilan, pour la capacité de gestion d'un pouvoir, il y a un indice il y a les paniers de la ménagère. Merci. Voilà. Adam Smith, pas si ça parle. Non, Adam Smith, dans sa conception bilatère de la théorie de l'économie politique, à l'objet qu'un homme politique va y ce qu'ils allaient solutionner les problèmes de la population. Merci, dans tous les domaines, il n'y a que du chaos. Merci. Voilà. Fabrice Chipamba, Azali Bongo Mobianga Minabiso, il y a Tongo Lelo, il y a Azali Bongo Lisanga, Bengi Petit Peuple. Fabrice Mbote.
Mbote mopanzi sango, mbote pe na balandi nyonso tu ya baza kolanda biso ya liga na pesi pe mbote na ngai na Banque du Sang baza kolanda biso bandal 100%. Tikana profiter na micro ya la liga na pesa message opona yo ki makambo na plateau awa ezo sala nga mutu pasi mingi. Tous les makambo nyonso tu mokonza mboka na biso gara ya nation bon fonctionnement des institutions oete ayeko se na ko bandango zage eza tekino uti na sous te. Eza ndetango ya yeza makambo eza na kati ya constitution ponga na moni teke makambo oyo ya malamu nzela ya malamu mutu alanda tiki akolanda nzela mabe potango mokonza mboka yesu kwazo landa nzela malamu batu balo baki ote nzela malamu wana ezalaki mutu boete na ko mise en garde na mutu nyonso to aza koya ono gratuité ya santé gratuité ya maternité gratuité ya enseignement et plateau pesa liberté na moto nyonso voilà la message parce que na moni ete ba réalisation nyonso ya tata mokonzi ekola za kosala na moni yango bato basilaki na ko échouer pendant 18 ans et comme le quoi instrument na bango baloba ke non projet bona projet moko te obino bosala biso peuple to mona nzela ya malamu tata mokonzi ekola za kolakisa biso ezali nzela onde Daniel na Babylone asilaki na kolanda parce que bango basilaki na kolanda kati ya Babylone ba rejetaki mibeko ya mboka ba rejetaki même na mibeko ya Nzambe mais tata mokonzo aza sikoyo asali Daniel na Babylone yeza ko respecter mibeko ya mboka aza ko respecter pe na mibeko ya Nzambe ya mona la moni mbala moko kotimba la moko na sujet parce que na moni yango za kosala makelele mingi merci susu wana biso to monto linyango biso peuple to za komona o aza ozage na misala na biso peuple botika kolobaka o susu ezate parce que osala intérêt motuna c'est moko gratuité à enseignement, gratuité à maternité. Yango ego zongisa susu Félix Antoine Tshisekedi pour la deuxième mandat. Ndeko mopanzi sango. Ngana za kokamwa mingi. To biloko mibale wana yango ndeko pesa ndeko mopanzi sango mapunami. Ndeko mopanzi sango yozo mile di village te. Tango za koloba tata mokonzo za actuel et que gratuité des zongisa e autant que constitution petit démarche au biso to sala ki na 2016 et qui a chassé Kabila na pouvoir et cette démarche au que non ba soit disant ba opposant ba on ngaba o sala biso na 2023 tata mokonzi akosala mandat moko ako renouveler mandat mosusu el ngobo yango tena ndenge batu boluka olingi o violer constitution na kati ya mabe donc yo zali bando et maponami za violation constitution tata mokonzi akosala mandat moko ako renouveler mandat mosusu sika te mozo koloba ki ote gratuité nini bo nyonso to za déjà ko simba te tata mokonzi ala ko sala nyonso to na pona biso mena akondongwa na lisusu koleka batu mususu ba koloba ki ote akocha te mususu ba koloba ote tolobi boye gratuité à santé et à maternité ngai moko na oti kutu kitambo sikoyo papa naza ko yebisa o journaliste ba mama baza ko bima soko telemi na maternité hôpital na maternité tuni bo futi misola koloba ata 10 francs basi na ko pesa te sikana ko mona ba o mususu ba koloba ki ono ba tu mususu ba ozonga ndako ayo kinzala non tango ozonga ndako ayo kinzala misolo o ngana ngaki na futa na maternité ndengo misolo o ya ko sela na kona kubanda ko dépenser ngana za ntubana misatu na bota mona su Kabila ndengo Kabila zaki en fonction na tika ko futa maternité na futa maternité cher ming 350 000 les belé makasi maintenant si côté la sika oh tata mokonza yesika atako na sina ko bota bana 10 na ko futa maternité te na ko futa maternité te ezali ko ba bilan so to moni susu na kati ya gratuité ya enseignement bana ba ko tango fele depuis tata mokonza ko taki na pouvoir na 2019 gratuité et ba lancer ki yango ezali moko ba constitutionnel balancer yango et que bana na biso ba ndiko mata classe baza ko mata classe l'autre comme na 2023 bana ba mati classe wana yo ngolo bagete bana na ba mati classe te pour gratuité yo simba te tela ndenge nini o azo mema message ya malamu te na kati ya mboka or que message o biso to comme mangote ye fa kende ko vérifier aki ko vérifier na ba école nyo sozo ba ki ono des écoles des bana ba ko vana bana na kati ya salle de c'est na kozala au moins na salle ya boba to ba sala 200 ezala raté au moins que non aza ko pesa ba message moko ya lokuta mingi ko pour bango baselaki dana ko jouer pendant 18 ans tata mokonzi na biso azana bilan o ke biso to kosia na ko présenter o to ko présenter ko te po ezomona na déjà na misu et ki akosia na kondongwana akoleka lisusu parce que constitution déjà PC nzela ki non akosala mandat moko ako renouveler mandat mosusu c'est ce qui va ko renouveler on côté ce qui va congolais va pèser confiance oh mais yo ebite le congolais ba ki merci ndeko Fabrice na botele maloba voilà na chité na sukana non tata mokonzi peuple a rappelé à lobi ke bongama deuxième mandé ce qui stade wana de martyr et que peuple s'il vous plaît yebela mandé s'il bonga boloba nini mais tant peuple a vola na mango peuple oui ndeko Fabrice to komi na moment campagne te oui to komi na moment campagne te to solo la politique ya mboka
mingi penza tozo tabler na mai oyo ndeko Tshisekedi a ko présenter ba congolais na 2020 na suka ya mandat na au parce que mandat liboso aussi là to tala so ba congolais ba renouveler confiance. Merci. Voilà, to continuer émission mokolelo pour na koloba bino ke 2 mois etikali pour créer l'élection et celle la République démocratique du Congo kasi ba kit électoraux nanu et allés déployer. Est-ce que ce fameux scrutin est kozala bel et bien organisé na délai prévu? Tala mutuna ya mibale oyo tozali kotuna tongo ya lelo kasi tokobanda et pas ya ndeko na biso Jean Pingalula moko ya bacentriste mwana ya Congo démocratique lelo yo c'est vrai toyebi mapona mesengeli salima mais faisabilité na yango ezali toujours ko poser problème par rapport à déploiement ya bakit électoraux inquiétude jusque là ezali wapi lokola yo mwana ya Congo ndeko na ngai merci mingi na sengika na baimbo kape oyo toaina bango toko ndongwa nawa tango balobaki loka tovandaki kimia fazala pe na kimia posoki tension mati mingi bokolukela bango likaya buna mwa mai po bakitisa tension ndeko yo na ebite soka wuti wa je croyais au début comme un pasteur er moko lokola mvuluzi er moko lokola nongi na mona ko ndiye disciple ya mwanda semi mais après na comprendre ka politique ndeko na ngai soko ene tando ike yebelaka makambo susu koyaka te kosala biloko moko ondire we koluka kanda moko nzambe kwela likolo na yo tango zoloba ke outi kolekana na maternité wana okuti basi bazoko bima okute bango nyonso balati kitoko okutaki bango nyonso bana na bango na bapoudre okutaki mibali na bango wana bo yo lobi bana na yo obotaki na et puis tala comment il est irresponsable azo regretter 300 000 francs au mois sina botele bana kitoko oya sepelaka nango azo ko regretter azo luka botaka bana na ofele mon frère ti ba kolé selon moi so ofele na régime na bino yo évitez ça ndeko na ngai et puis azo ko lobelo ko mususu yebisanga suko bana batanga na gratuité na epeni ayem sabiso sika bana ne batanga na epe ndeko keba oza makambo mboka toko loba tolo makambo famille na yote ndeko na ngai ali awa mon confrère avocat alobi likambo na état de droit alobi yandoli yango ndenga moni ko yandola mais ali avocat lokola ngai ayebi makambo tozo souffrir ngana na profession lelo tozo ko souffrir nango comment expliquer ndeko na ngai moto ya diffamation moto ya outrage au chef de l'état moto propagation de faux bruits basa la prison ndeko na ngai on vous arrête à tout moment propagation de faux bruits bakangio propagation de faux bruits bakangio bakate l'open ozo piriger mais bato ba détourner mbongo ya l'état des millions les millions sont en liberté bato sont en liberté provisoire en cascade qui ne le sait pas est-ce que wana zali motif ya kolobaki ya état de droit na mboko ndeko na ngai meto salaire moko na soni tango ko yandola likambo etali gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, vous confondez gratuité d'aller à l'école ou gratuité de l'enseignement. Parce qu'il y a la différence. Ouais. Gratuité de l'enseignement, mon frère, c'est la qualité de l'enseignement. C'est ça qui compte. Ce n'est pas parce que moi, j'ai une installation, il y a une école, que moi, c'est fini. Non. Bana ba vanda, bana na législation scolaire. Ce que vous évitez, bana sengeli ba vanda deux na bango. J'ai même ma mère coupée. Tant la caméra y a investigation. Tobi masiko na epe moko ezali awa. Okutela nga soki bana bavandi dans un bar. Non, de konangai. Les projets, autres projets ozo sali malelo, Kabila na mabe na ye, ezana ba bloko Kabila bandaki Félix azoke ndogosuki sayango. Tozana na élégance ya kondima pour continuité de l'état. Pourquoi dire que c'est quelqu'un qui a inventé le Congo? A inventé le Congo, a Koutara Congo, a Kotika Congo. Voilà, côté thématique à Mibale. Déploiement va quitter l'électorat. Bateau ozoko mono oyo, na ebité, ba komisi Congo logo eloko apem. Mkomso ebetaka kano pour biso somba. Parce que nazo comprendre te quantité nieteri moko ba peintre politique bateau. Yo kana no suko. Tozali à 2 mois. Il a signé. Ba peintre. Yo quantité ya nieteri. Pétage, nieteri bêtise te papa. Voilà, merci. Continuez. Continuez. Je suis en train de te dire ceci. Tozali à 2 mois ya élection. N'est-ce pas? Déploiement ya matériel et ça les maka 6 mois avant. Vous comprenez? Bazolo bezali na mai. Na mai na niveau nini? Na mai ya Kalamu, na mai ya fleuve du Congo, na océan, na niveau nini? Et puis ce qui est commis, bako déployer ngonga nini ndeko nanga. Na tango na Kabila moto mabe oyo.
Kabila moto mabe, les monstres qu'on a inventé à tout le monde. Tout le monde a gagné, on a un moment, maputa, t-shirt, même Yasseni, mobilisation, maputa, bozo gazoba, maputo fele, nazali la photo ya Yasseni en 2018, ngai, nali puta na lati. Ndeko na ngai, siko tala siko. Tozali na bakwe mususu ya mboka na biso, oyo, na koyebisa yo ke, mituka, ekota kate, moto, ekota kate, kaka beba vélo. Yebisa ngai ndeko na ngai ngonga nini bako déployer biloko wana na ngonga nini élection kozala. En tout cas, avec l'œil politique et des lunettes politiques, j'ai constaté avec ceux qui n'ont pas, moi parfois tala incohérence là-bas. Nous sommes en train de voir, nous même ceux qui n'ont pas de zali, ils ont tel sabato bazali normal, mais bako yena makambo normal. Tala bako balé kande bazali. Oh suge belé, oh kuna suge zate. C'est ça même la gestion du pays. Les autres qui ne côté pas libadina suge, libadina suge, libadina suge. C'est pour dire quoi? Non, non. C'est pour dire quoi? S'il vous plaît, de Gokaimbe. S'il vous plaît, de Gokaimbe. C'est pour dire quoi? Attendez, je chute. C'est pour nous parler de Congo. Ouais, et puis on comprendre que l'exemple est, tu as un exemple là-bas. Chité par là. Les signes clairs démontrent à ce jour que c'est fort probable que l'élection le 20 décembre été. Et puis, tu sais qu'il n'y a pas de courage. Il y a qu'on communiquer sur la situation réelle de la CENI. Sinon, il va porter une responsabilité historique dans Paul Naï. Pambate, et autres, noir sur blanc, il y aura difficulté totale. Ou soit, tu organiser l'élection dans Mbulungan. On l'a vu, quitter ça dans Zela. Mais on va quitter l'électorat sous Awa. Et pas un député, non? Est-ce que le déploiement y a un matériel? Et que ça ne met pas un candidat qui est en train de concourir le col en Zulu dans l'élection, tout que nous coûte un matériel et pas un Zulu candidat à Bandar. Merci. Non, voilà. Donc, élection, ils ont pris, ils ont latissa, noir sur blanc, que tu as une élection, tu as pas mauvaise élection. Merci. Ndeko Felika MB. Organiser des élections, ils appellent aux bonnes élections, apaisées, crédibles et transparentes. Est-ce que à l'heure où nous sommes déploiement, il y a un matériel, il y a un kit électoraux et ça les mina noté parce que médiatisation là où ils allaient tête, ils allaient comment tête, donc on va pas dire ça. Effectivement, il y aura bel et bien élection dans ce pays. Il y a les bossons avant ce que tu es n'a entendu qu'il faut avoir quand même de bonnes manières. Merci. Il ne faut pas se permettre de dire n'importe quoi parce que nous nous retrouvons sur le même plateau. Et donc je demande à votre invité d'être courtois et poli. Il ne faut pas être que tristement. Lorsque vous gérez les pays. S'il vous plaît, Ndeko. Mais il vient d'où ces garçons? Merci. Je viens non, du Congo. Loba lingala mingi mingi. Namanda loba boui. Si vous êtes un plateau à télévision, il faut savoir comment honorer les gens et respecter les gens. Il ne faut pas être que tristement célèbre, que d'être honorablement célèbre. Azolo ba makambo ya vie naye, aka tseke zolo ba makambo mboka. Tout ko ba makambo mboka. Confusion d'abord à outil gratuité de l'enseignement, c'est la qualité de l'enseignement. Na évité à outil avocat. Na belé ça c'est qui Abibisa article la constitution et lobby, gratuité de l'enseignement égale qualité de l'enseignement. Confusion moi ndenge nini boya à la télévision. À un moment de combat qu'on a la TV et pas Bana, na c'est mec qui n'a pas mais appliquer quand même Boigna au yoko na kalesi. Pas dire au coquille koya koko sabato. Que gratuité et enseignement égale qualité de l'enseignement. Na ba ko landa yo ba sekio. Vous allez payer moyen le quoi papa. Alobi bato babanda ki ko fonda na déban bana mi balé, les lo ba commission 4. Ngana tanga na Lubumbashi na Imara bawo bakola na biso ba yebi Lubumbashi papa to manda ofunda 4 élèves na ba moko école de sa dimension ya ban ngamo ko uti ko table na ba école awa na moni 3 élèves na ba moko mais pas ni ko yaka ko buka nukuta pas que faut ko buka nukuta. Merci. Deuxième chose. Toilettage. Deuxième chose. Belé ça outil koloba bango ba tonga soki 700 écoles. Et c'est le kuta. Nandimi ba école ba tonga wana 700 écoles. Ya banzete.
Vous faites du théâtre. Oh, moni banzete, papa, sois calme. Vous faites du théâtre. S'il vous plaît, si. Ba école bango batonga cette école. Eza ba école banzete. Okuti omoni ba tien nzete boye, ba tie ba matiti likolo. Nde cette école bango batonga. Ala kisayo place batonga cette école. Na zone nini, na territoire nini, na ville nini. Batikela kotonga ba école tende ko ngai. Pour preuve Matata a été interpellé à l'Assemblée nationale. Quand Mazaki Premier ministre, pas la makambo ba école wana. On dit ba école batongi bazui nani liputa batie. Nde école bango batonga 700. Mais tellement si ba école tu sais qu'il y a kotonga lelo. Ba école moderne. On va là kotanga d'une manière tout à fait respectueuse. Voilà, côté la thématique. Et les lots na Moïse, ok, na ba école, au cours de 200 élèves na école, na classe moko. A bouki le kuta. Capacité à ça les andenge nini. Ngala otala tanda ntela. Ah, na kokuta wana papa. Capacité à ça les andenge nini. Uyano na mutuna na biso. Oye aloba awa 200 élèves, ça le kuta et koki kokra 200 élèves te bazali 60. Merci, yanola mutuna na biso. Voilà, élection kozala te. Biso tolobi élection et kozala. Nini déploiement élection et kozala pourquoi parce que Denis Kadima na baya kosala bango balobi élection et kozala. Gouvernement a copé sa moyen. Mais ba ba ko élection et kozala te ezali bato oyo ba ko banga élection de konangai. C'est vrai Denis Kadima na relation muke. Denis Kadima zali ko talisa ngamo na talaki na média mo international alobaki yango ouvertement que gouvernement azali ko financer élection kozala mais ko sale mandenge ni parce que tout le monde a jusque là ba kite électoraux o eza censé ya ko kende na Congo profond si avant et ça les mité de konangai ba kite électoraux kalate et kokoma ba moyen ça mise en jeu biso na niveau IDPS ba peuple zalité biso na niveau IDPS na secrétaire général Augustin Kaboyo na pesi mboti to banda ko préparer ba élection no banda kala Kisangani, Katanga, Bas Congo partout. Tolingi Koloba, toza prêt pour une élection. Mais Baïba Boy qui une élection. Baïba Boy qui mis à Rola. Baïba qui a tout que tous un dialogue. Le Koloba Belesi, biso to une dialogue ou et Sengeli peuple congolais a immobilisé parce que le 20 décembre 2023, to kokene là-bas, il ne peut pas voter, bah député na biso, na président na biso. Mais le problème c'est quoi? Batamusu va dire qu'on préparer base T. Chute par là. Batamusu va impopulaire. Basali inconsommable sur le marché électoral T. Yango zomona ba ko ba élection ko la T. Mais ngana lobby élection ko la. Na landi casteur nani Age Matembo. Akitaki na katanga lobby tozali na mosolo. Ngamoko tozalaki na de Patrick Muyaya. A lobby mosolo ezali gouvernement a copé sa mosolo de manière à ce que toke na élection. Est-ce que vous avez dit Kadima ou bien Seni va coller que tu as dit dans soloté, tu as dit dans les camarades Mbongo, Mbongo est allé va couper sa Mbongo, mais pas ton dia va aller préparer une élection. Merci. Voilà. Alors on va élection, bati que la kaka na position na Bango, mokile koku faté, tout au gagner les bosso. Merci. Ndeko Belesi, comment faire na ngambo ya Seni pour organiser des bonnes élections na Mboka Oyo? Parce que jusque là tout le monde a scruté ni son ndengele kelaki ba congolais ba la kaka après yango kolela ezala côté musu ba voter te nyoso o eza na ba mécanisme d'accompagnement oyo imemaka ba bonnes élections entre autres ba matériel oyo ba to bakendaka na ngo na ba urne esengeli kokoma avant ba to ba la former nyoso wana tilelo to zali komona ngo esalimité yo zali kondimake Seni Yambala Oyo va organiser ma pour le 20 décembre. Mon Panzi Sango, une fois de plus, na pression, merci na parole. Mais permettre Ngai avant de répondre concrètement à Mutuna Nayo, na sala quelques répliques assassines. Nakobanda Nandekonanga Feli, regardez-moi dans les yeux, monsieur Feli. Je pense que Nassina Ebissio d'entre de jeu qui tika au théâtre. Moi je te connais, tu es un ami, malgré que tu as un acte du mal. Naebio très bien. Ça dit ça qu'on va dire au ganga, ça dit on a argumenté. Et là on va dire bonsoir à Bouki le Koutalo que non, nous on n'a pas construit des écoles. N'a pas sur référence awa. Je suis la télévision monsieur. Kende na Beseko awa. N'a pas sur nombre, chiffre.
754 écoles. Poser question depuis que Bazan a pouvoir. Ils ont construit combien d'écoles? Apprécions même pas, n'est-ce pas, des nombres, ou soit citer même pas une seule école au Bango Tongi. N'a bien goûté. N'a bien ce qu'il y a des chiffres. Et aussi la preuve, c'est que Matata Pogno, premier ministre de l'époque, a été élevé en Allemagne comme ambassadeur, n'est-ce pas? Il y a UNICEF parce que il y a eu un budget important qui avait été alloué dans le secteur de l'éducation. 32% du budget national. Vérifié. Je dis bien 32% du budget national alloué dans le secteur de l'éducation. Il y a un goût en Allemagne, il va qui est. Deuxième élément de Konangai. En ce qui concerne Makambo Italie, l'élection. C'est une question importante une fois de plus. Au moni, ce qui est tout de Konangai, tous les analystes avertis, sérieux, clairement ceci que techniquement parlant, il est pratiquement impossible que non, ma première seulement en 2020. Mais Kadima nous a confirmé. Nazakoya. Ne faites pas confiance dans Ndeko Kadima. C'est un menteur. On peut se confiance à Ndeko Nangai. Nazakoya. Et là, quoi dit Bosso Awa? Ndeko Nangai, Félix Kaembe, avec digression naïe, à l'objet non. Nous voulons un dialogue, les gens ne veulent pas aller aux élections. Patati patata. Mon inde konangai, makambo élection, ils ont dit makambo très très important. Parce qu'en fait, ce qui totiaki namboka, la gestion démocratique, c'est parce que nous avons voulu à ce que population et sanctionne comme dirigeant. Il y a une élection, c'est-à-dire qu'il y a un cas politique qui me retient. Il y a une certaine arrogance de la peine de la Félix. Non, non. L'élection, c'est-à-dire qu'il concerne le peuple. L'élection concerne la nation. Parce que comme on dit de Bandekoyo, ce que tu me mis sur ma considération légale, ma caméra de l'élection, ça a connoté. Parce que jusqu'à présent, et nous sommes très heureux, la position a peu perdu. La position du FCC est allée inchangée. Parce que tant que nous n'allons pas vider des questions de fond qui touchent notamment ces processus électoraux, bien sûr qu'aucune élection, ils allaient jouer en avance. Parce que ça saute aux yeux, et ça que ça n'a pas ça que non, de Kotiseke dit à tricher à l'élection en 2023. La première question, toujours, pour la libre, tu as besoin de la question de Nangaï. Faut dire Zawana, pour la libre, c'est ni Akadima. Est-ce que c'est Nyona, ils ont espéré confiance? Est-ce que c'est Nyona légal? Parce que la question de Konabato, ils ont par violation systématique. Je suis un jour, c'est sérieux. Je peux vous démontrer que non, tous ceux qui sont là, ce n'est pas la volonté de M. Tshisekedi. Et pourtant, comment ça n'a été les contextes, j'allais dire. La philosophie a mis en place, il y a Séni. C'est là qu'il faut créer, recréer la confiance entre les acteurs politiques. Mais tant que vous imposez Batou, dans la violation de texte, vous avez biso père de FCC, tant qu'il y a une élection, ils avaient déjà que ils avaient une élection comme un mot chaotique. C'est-à-dire, sur une élection en 2023, donc ces élections seront plus que chaotiques. Et l'élection à Bongonde, et même à tout le Kachamboka. Exemple, Mouké, na Gabon. Je suis qu'on a dans la mais la conséquence, il y a l'élection à Mabé. Nous voulons la trouble dans Kachamboka, la question est la légitimité des dirigeants. Et pourtant, tout ça est fort. Tout il y a démocratie pour que non, les dirigeants vont travailler dans la population. Mais quand de l'on de côté, c'est que dit, Azak Olingande, Abouka démocratie yango, Apanza yango, Tozonga, 10 ans, 20 ans en arrière, mon cher ami. Faut c'est la vraie question de fond. Je suis par là. Nazota l'attend d'antenne de rebelle. Ah, lui, pendant 8 minutes, c'est-à-dire, voici la vraie question de fond. Pour Nabiso, jusqu'à la preuve du contraire. Nous sommes nullement concernés par l'élection. Tant que le préalable est que la prise en compte était. N'est-ce pas? Nous n'irons pas aux élections. Ils ont triché. Pas du tout. Alors, qui m'a dit que le dialogue est dans une démocratie. Le dialogue, c'est une vertu. Mais ils ont le contexte, c'est le dialogue. Parce que jusqu'à présent, il faut tout faire tout solo la macambo il y a des procès électoraux. Mais cela ne veut pas dire que non. Tout ça un dialogue soit il y a qu'on partager le pouvoir. C'est-à-dire, moi le mango, la logique c'est-à-dire, ce qui te fait tout solo, c'est pour le partage du pouvoir. Nous ne sommes ni preneurs, ni commandeurs, n'est-ce pas, d'être quelqu'un qui dialogue à l'essence, c'est qu'on partage le pouvoir. Mais ton linginde. Que l'élection 2023 est l'expression de la population congolaise. Parce que le Congo va tout droit vers le mur. Merci. Dans tous les domaines. Et dans le domaine social, c'était chaos.
Tshisekedi, il a déjà créé un chaos total. On a tout évoqué l'or, non? Pour je suis à pouvoir. Merci Ndeko Belesi. Dans le secteur militaire, permettez-moi, le secteur sécuritaire, un chaos total. Dans le secteur économique, bon, dites-moi, qui est ce Congolais sérieux qui a toutes ses facultés mentales en place, qui peut aller renouveler sa confiance à M. Tshisekedi? Merci. Voilà. Depuis qu'ils sont là, ils ont conçu combien d'écoles, combien de routes, combien d'hôpitaux, ainsi de suite. Contexte électoral au Tozanango, est-ce que l'élection de décembre et que vous avez expression vraiment démocratique pour nos Congolais? Merci beaucoup na mutuna ndeko journaliste mais na kenena no liboso ko luka mwa ko laver muke po ndeko mopandia alobi makambo moko ya très important qui na kotika ngote suki nanga o moni oyo liboso de loko moko ya bwanya mingi ko ouais suki ezali kambo bwanya mingi ko donc soko zali na suki ebele boye ozokwa mais il faut peut-être constater bwanya ngende na za boye tout le monde a ebinga na suki ebele on azali reconnu na suki oyo donc ko lobate ki ono mwana temi bote non azali reconnu na suki en plus na yebi ndenge nini o eza suki moko ya bwanya muto asila kana kozana il faut peut-être on l'accepte s'il vous plaît merci s'il vous plaît merci oza juriste faut ba téléspectateur ba olanda Ndeko Belesi on parle pas comme ça ya plateau télévision merci eza la ligue ezolanda ma partout na monde d'Afrique pe na Congo mobimba tika kuambouye biso parce que makambo élection chaotique ozolobana bino ba bosaka élection chaotique na 2006 bosala élection chaotique na 2011 bosala élection chaotique OK si na kovanda sa ba député baza na parlement te biso président et bimisa ki président pour te voter qui est mais o ete bosala ki na ko bino bosala ki ndeni bino bozui bidon ya mai et que bozui mufinu kuna Kabila lobi na présidence ce qu'on a tiki présidence na ina parlement pouvoir revendre mingi na parlement biso peuple nzalo tozo mona lelo bo et vendre na parlement parce que fa la biso mibeko ba député na bino baboya ko kota ensemble national ba ya kate me bazo kozwa misolo élection chaotique ndé bino bosele merci tuna na motu zonga motu na tuni oboyi motu na ndeko côté maternité alobi na beta moins 2 minutes moins 1 minute mo alobi boy ramasser rapidement alobi boy mo bana nanga basili na kobotama eke na futi misolo eza naza ko regretter na o regretter na moté parce que ba o nyoso tu na mboka basila kana ko chia gratuité ya maternité esala na ko sala mama biso to mona ngote na lobi ndeke ba o ba ko ngana regretter te mais na tali sino ndeke ezala kité seri bana nga batani ba botami gratuité ezala kité mais tango ete ba misusu ba ko bénéficier nango ezala ngonya mais ezate ngana kende ko se déplorer te parce que na sala ka déjà misolo ko na evident ko sala misolo ngana luka mbongo te mais na sala ka misolo maintenant c'est ko soki na kena makoto etali makambo maponami papa Denis Kadima président enseigne ebisa ki biso clairement da moto à 18 ans parce que 18 ans bango basé na kobota mwana koli ayebi ko komata ayebi ko tanga te depuis 2001 mwana ayebi ko komata mwana ayebi ko tanga te nde 18 ans bango papa Denis Kadima lobe clairement ki akosala biso maponami o etikala kosala mate yango moni bango baza mbouye bazo parce que expression de démocratie pendant mboka ezali mbouye ma baza na kati mbouye ma bazo ebate tout est déjà réglé na papa Denis Kadima na seni donc tango opposé nga mutu na wana nga ezolekela nga en plus na makamususu ndeko zo koloba ki élection kozala chaotique élection moins chaotique ezate parce que tozali na démocrate ça pas na mokonza mboka asa un moko ba démocrate maintenant sika tango te biso to voter mbala liboso to ko voter mbala mbala élection eza chaotique esalami na ba élection muso atangi kuna c'est parce que dictature eza makasi dictature tango eza makasi mokonza mboka alinga vanda kaka wana alinga va yango moni créer ka ba trouble mais biso dictature ezate asa na liberté d'expression papa 2015 nga bakanga ngai bakanga na 2015 pour la liberté d'expression to bandi bobu bakangi biso na kanchachi ye yebi yango muto kanga ngai na pesa na information muto kanga na pesa information ye wana za na ndolo kuna asa na ndolo donc privé te bakanga ngai na makamboka ya bato ba lobo bakanga mais soka silisi à côté les makeine à l'aise muto ko simbe azate asa ko lobo makamso alobi peso que non papa Denis Kadima za lokuta na nini yo moni te ke ba nini bato ya mwana ko tambo na mai ke ezoki ko tika ba blo bokola la pongi biso le 20 décembre biso peuple congolais le 20 décembre na tongo to kenga to na aussi la kan ko voter na zui carte na tumbi parce que carte zalika kapona élection na ko tumba carte na elinko loba nini biso peuple congolais to za la concentrer to za la distraiter to moni te ba 18 ba ngwa distraire biso peuple congolais to pesa mokonza mboka ase na kozala kaka na majorité absolue pour na nini
ba député national bango nde mutu ba memaka changement na mboka ya makasi tala bonne volonté politique ya tata mokonzi aza kosala na sommet ya l'état sika soka azalaki na ba député oyo baza na bonne volonté politique mais ngai na biso tonga tozala na makambo merci ndeko kutaka ndaku na dollar tokufuta ndaku na dollar ba na biso na matembe ni koleka presse la liga va total d'abord image to éviter et ces déploiements ba kits électoraux tout ça comme on a ba robimisa ba biloko na kati avion ezali ko salema ndenge nini bato musu ba komeli biso ba lobi yango ba kits électoraux ezali ko kende ndeko ngai voilà s'il vous plaît ndeko hein ezali débat tout ça ko tala voilà ba bilili yango wana tout ça ko tala ba bilili ndenge déploiement ezali bongo ko salema ndeko Jean-Pi Ngalula tutali babilili ndenge yango ekendeli commentaire na yo toloba nini bakiti électoraux ezali kosalema secrètement baboyi médiatisation na ngambo ya seni toni ndeko na ngai oyebi eloko babengi res publica la res publica c'est la chose de tout le monde voilà. Pas? Sa gestion ne peut pas être secrète parce que vous gérez succession familiale na binote sengele zala batono so bamona ndeko na ngai keba na kadiosha na bato ba makasi ne loko babengi kadiosha bako pambo formula olali pe nzoka eloko te wana zomona mo échantillon ko kidisela biso na motema mais en réalité yo moni matériel yango ko ka 26 provinces nyos ndenge yo moko moneli yango na TV parce que na TV pe caméra na ozaka illustration yina yebiso ezali kadiosha na cadre ko la biso ke en dehors de ça et puis même ça ne suffit pas ndeko na ngai biloko fait comme amwene ditu biloko fait comme akataka kombe biloko zomono yo comme kinzamvwete biloko zomono yo fait comme bisika na Congo profond et si quand il faut pas comme ba installer yango baluka ba groupe baluka ba biloko baluka ba panneau baluka ba tuba solola baluka la mope sécurité ndeko na ngai bandeko batika ko s'agiter pour rien lorsque nous critiquons le régime ce n'est pas dans les soucis que tozali na besoin kaka mabeza la mon frère moi je n'ai pas un autre lieu à aller il y a que le Congo ce qui les loyo maponomi salimi malamu yango yo kanisa ze sengo na ngai ndeko yo azana contradiction na toyibo imoko impossible alors bibo bango na 18 ans basali ba élection mabe nyos bongo tangi nyos comme na 2018 osotaki pona ndeko tama ele mabuza nango uza maele mabe makasi nzabe bo maele mabe makasi otangi 2006 bien otangi 2011 bien akoma na 2018 ameli micro non tanga pe na 2018 que élection zalaki mabe mais Tshisekedi a comme le président ça il faut aussi les reconnaître mais ce qu'il faut tout que na élection ya mabe na mabe malheureusement dans la politique il faut lire les signes d'état actuellement l'Afrique est dans une révolution impossible. Cette révolution-là ne se dit pas son nom. Et c'est spontané. Vous comprenez? Et parmi les plus grandes causes, ce sont les mauvaises élections. Il y a une qui église catholique le Bible. S'il faut organiser les élections avec un petit retard, avec les bonnes élections, papa il joue ça de l'eau mon côté. Et c'est le commandant. Il faut créer un cadre de concertation. Et c'est une bonne chose. Tu vas dire babandi ko take Moïse Katumbi makamo ba document ngana pekisi kadima nabi pakadima yokela ngai tika terrain oza terrain glissant oyoki lelo sika tokomi c'est comme il kamsko vérification ya originaux na ba université mbulunga de côté merci komi wapi cité par là cité pour na ko bisayoki noir sur blanc les élections ba contentieux ngwa nezana na cour constitutionnelle les élections ezokoma difficile de konangai eza eloko ko bomba mate ngai na zolo bango clairement il faut que na dialogue moko zamboka yo ka solité abengi sabiso na dialogue to solola de konangai to solola pour l'intérêt supérieur de la nation et non pour ko kabola ba poste et puis ekozala l'unique moyen ya kotia kimia na yemoko pe avana na kimia voilà ndeko Félix Kaembe totali bongo ba image ba kit électoraux ezali bongo ko kabwana déjà tolo banini il y a des signes de crédibilité à l'élection il y a décembre 2023 oui élection et kozala ninga na uteki koloba awa comme moni merci mingi ba technicien na bino
ndenge bakolekisa biso kit omoni ndenge bato bakosala mosala ezali ebele ndenge eza wana namona lelo nde tokoloba boye ekokala kongo mobimba mosusu ekomi déjà na Équateur mosusu ekokende na nani na est partout. Bon, il est habitué dans ça. S'il vous plaît, et puis, ça va éviter il faut débattre la bango. Continuez. Très important. Et donc, Bakitouana et Kokende, Bisikagnon se passe que nous sommes totalement déterminés pour l'élection Ezala. Ok, bah, tu connais pas, ah, Akoshite, Albi, Bisoto Kosé, un dialogue. Donc, Makele, nous sommes sur la TV, ils apposent dialogue Ezala. Au moment où il n'y a aucune crise, il n'y a aucun problème, mais dialogue au côté de la monnaie. Dialogue avec Kozala, le 20 décembre dans les urnes, au peuple congolais qui a voté, député, la bango, na président, la bango Félix Tshisekedi. Même avec de mauvaises élections, il y a des élections qui ont mauvaises élections. Tout le monde a coquille que mauvaise élection et Kozala. Va organiser une élection qui toko, une élection malamu. Oh, et constate de manière à ce que na bato ya 4 bato ya Ibanda bandi makeka ki basali musala kadima c'est un expert na bandani na domaine wana azali muto asali minya domaine wana azali muto ayokolu lelo yangote c'est que pour dire que musala okadima kosala et kozala musala malamu ba congolais ba kondimango mais ngai nazali na mawani na motema mawana ngai ezali nde bato yo ba kotina ba TV ba koya kolobela peuple te ba koya nde kosenga dialogue catholique et le bito qui est dans le dialogue. Bito qui est dans le dialogue. Pourtant, tu as le dialogue, tu as partagé le pouvoir. Les seuls moyens pour battre comme un pouvoir, ou comme député, ou comme président, ou comme sénateur, il faut élection. La démocratie, c'est là que c'est là élection. Dans le Koloba, pas une minute au-delà du 20 décembre, c'est ce qu'il dit. Ceux qui ont à glisser, bito tu as maté. C'est comme si c'est qu'il a déterminé pour ton élection. Parce que entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Peuple Alingi Tshisekedi, Alingi Tshisekedi a continué. Ben on va dire qu'on signe le dialogue. Merci. C'est ça le lobby. Dialogue on a, ba kozela yango mingi. Dialogue est consolaté. Biso to ko élection parce que crise a été constatée. Merci. Ceux qui battent le bino ba kababa Moïse Katumbi. Battent le bino sur la bani. Ce sont des candidatures mineures. Ba candidature sur Moniwana. En dehors de Tshisekedi, c'est une candidature mineure. Celle candidature à Tshisekedi, c'est une candidature majeure. Merci. Ouais. Bolinga te, Félix Tshisekedi Kaka 2020. Merci. Campagne T. Tolini campagne T. Tolini campagne T. Voilà. Et la ligne de bateau ensemble. Bateau à PPRD. Bateau à la Mouka. Bateau à candidat de l'étranger. Bah moi je vais qu'on voter Tshisekedi parce que Tshisekedi a un produit fini. Il y a peuple congolais. Merci. Merci Ndeko Feli. Ndeko Nabiso Belesi. Touti bonko tala. Bakit électoraux. Ils allaient bonko Kabwana. Tolo banini bana ya Congo sika ba milengele atako bino PPRD boye ko kene ba élection effectivement tozo ko mona ba élection ezali bon ko Salema le 20 décembre. Dès qu'on pense sango une fois de plus merci mais une petite précision de taille biso PPRD to boye ko kene ma élection te. Il faut qu'on retenir yango. Biso PPRD to lobaki boy. Tant que on n'a pas encore vidé ma question de fond. C'est-à-dire préalable, qui jusqu'à présent demeure pendant, nous n'allons pas aller aux élections qui sont déjà jouées en avance. Voilà, précision. C'est-à-dire, c'est une précision. Parce que, au moni, c'est la confusion entre le processus électoral et l'enrôlement. L'enrôlement fait partie du processus électoral. Du fait qu'il y a une violation systématique dans la composition de la CENI, il y a un autre qui jamais cautionner cette grande violation alors parce que c'est illégal et on ne peut pas accepter à ce que cette institution illégale et ça va enrôlement et peut surtout que ne participe à enrôlement. Merci, on les a précisé. Il y a dans la moto dans la biso. Deuxième élément. L'élection de Konanga est d'abord une obligation constitutionnelle. Ce n'est pas M. Ferry de nous rappeler cela. Toye Biango. Et personne ici n'a dit que tu as besoin de dialogue pour que tu partages le pouvoir. Mais vous allez remarquer une chose, parce que moi, je suis très fier du fait que nos positions peuvent perdre, il y a changé. Vous avez une opposition dynamique, une opposition opportuniste,
une opposition versatile. Jusqu'à présent, la position Nabiso est au garder yango parce que il faudra assez que la question des fois qui touche ce procès, to vider yango. Aussi, de Konangai. Voilà qui kolakisa awa, le déploiement va quitte. D'abord, il y a un problème sérieux. Il y a moyen de transport va quitte, tu vois, moyen de transport. Vous avez des avions dans ce pays? Avion, c'est un boko. Avion, nini? Une compagnie Congo Aéros bateau il y a une sacré. Félio moto il y a 2 pièces. Capital c'est 4 avions. Mais bah une compagnie bon beaucoup ça déploiement dans moyenne. Nous avons 26 provinces Nicolas tu peux rappeler en gros. 145 territoires. Combien de chefferies? Combien de districts? Tout ça mélangé. Territoire. Vous croyez-vous que dans 2 mois qui nous restent avec cette vaste étendue, vous croyez dans 2 mois, pays continent, vous allez déployer les matériels sur l'ensemble du territoire national? Vous croyez vraiment ça? Non. Monsieur Toyeba qui est en Gonde Konangai, que monsieur Tshisekedi a cela qui est d'une manière exprès, c'est-à-dire à violer toutes les lois. Et qu'à la fin, non, ce n'est pas moi, c'est une position, nous avons qui est, donc il y a un dialogue. Pas du tout. Bissot, vous allez besoin à ce que l'élection est véritablement en 2023 pour que tout le monde mette together dans le pouvoir. Du fait que non, il a échoué, permettez-moi, il a échoué lamentablement sur toute la ligne. Dites-moi un seul secteur de la vie nationale. Oh yo, moment que les acteurs malamboko. Bon, Moutouya Bongo, comment on peut lui accorder un second mandat? Merci. Personne, un Congolais sérieux ne peut accorder un second mandat à M. Tshisekedi. Il faut contrôler Awa. C'est ni à contrôler la Cour constitutionnelle. Il faut une CENI qui soit consensuelle mais aussi légale et aussi une Cour constitutionnelle impartiale. Merci. Parce que cette Cour également, c'est une Cour qui est sous la botte de M. Tshisekedi. Donc Fabrice, jamais la condition de l'élection. Namokuse CENI o ezali kolengela mapona ya décembre. Bazali penza na katikati nde baloba église au milieu du village. De Konangai mopanzi sango nazomona kaka confusion totale na bae 18 ans. Comment c'est possible bae 18 ans na kenena mukena e bae baka bonne gouvernance na nini bae ba bonne gouvernance à partir ya contrôle si Canada ko emi tu na ngamoko mutuna de Konangai juriste o quel contrôle lolenge nini o ete bango basina na ko ba ete basali malamu parce que contrôle ezalaki te lelo nyoso to ezo se passer na justice comme ko tuna ba kanga ba et ou te pa na bango non basali na contrôle te est-ce ko yebisanga makambo o bango basalaki pendant 18 ans basalaki ngo bayebaki basalaki malamu to mabe na nini parce que biso tozana kati ya contrôle tango nyoso contrôle ya nini contrôle tango te moni IGF avandi place wana za ko contrôler na toutes les institutions nyoso IGF azana nda moko ba est-ce que ba masaka ba makambo nyoso sala makana ba 18 ans est-ce que yoso mona ngo yosala maso ba détournement makasi esala makeno ndenge bande ko sala ma bango to sila na projet 100 jours non wana ba biloko tout ça mon ami c'est zali ko kende s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous continuer. Yo zali un juriste. Na makambo ici na côté la justice ya, basila kana ko débattre ngo te que to se débattre ngo parce que justice c'est un peu moins compliqué na makambo ngo yo yebi mibeko ndenge sila kana. To ko banda ko luka ko beta masolo justice pas yo to pas na yo ndepé pas na yo ndeko botika ya loba za tanda ndenge. Boko beta sa émission s'il vous plaît. Merci, ndeko Fabrice continue. Bato basina kozana makambo esina kota la justice ba débattre kango te to ça oui oko lukate ke o innocente bato sans mutasambe ko mote non botika makambo justice c'est indépendant botika justice c'est la musana ngo nazongi siko na sujet est-ce que vraiment ba ndeko nango na yebite est-ce que baza espère parce que tozana moko aza espère ka yewana et ki aza kosala musala na seni eza komona na misu yo ko beta ba calcul mokonza mboka na biso yebida stratégie ya opposition parce que ça là total 37 ans na opposition to yebi da stratégie en mon opposition ekoka ba résistant opposants zate ba on so ba résistant ba okoka pouvoir en place te sika to yebi to bimisa siko ba secret nyo so ma be pouvoir et ça là qui akala yango mo to bimisa to réviser tous les copes to réviser opposition to réviser na 18 ans ba ça là chaotique na mboka merci totalement un message élection ezali bien le 20 décembre et que to ko kende na mapona mi poto longola ba député o ya 18 ans o ba chambe ko ba sambisa ba voter. Merci. Voilà, tout un message. Bonjour, Liga, yango gratuité, maternité, ezali na financement nini pour awa na mikilia poto, ezali na financement, yaba taxe, pe yaba impôt.
honoré na Suède kotanga ofele ebebisi niveau éducation ya bana amawa kasi bateli susu gratuité maternité pona nini aboloko bana pona nini abokolo bana wana voilà Hervé matériel soki e nanute alors l'élection yango ekosalema ndenge nini pe matériel na matériel nini ezali ndeko Serge kadima ye moko alobike azwina numbongo nyonso te alors l'élection ekosalema ndenge nini sans moyen et kit électoraux Tito lelo carburant et matili susu tozokende wapi na mboka na biso tokomi kobanga makasi lele bato ya PPRD bazana leçon ya kopesa peuple te 18 ans basala nini atangela biso école moko batunga pe hôpital moko batunga Gabin élection nini ya malonga oyo PPRD epesa biso na 18 ans oyo basali na mboka na biso 2006 2011 eza pasi bafanda kimia Veron bandeko oyo bazana kwa muto pe babunangana bakovote ndenge nini donc bango bazali ba congolais te to bazali concerné te ezali ndeko Jean bandeko batika biso kimia to kende na ba élection po ngai naza na bana misatu bakota kelasi na gratuité na futaka lisusu mbongo te et voilà mbongo nyonso ekoma kene ya provision ya ndaku de terre na mbanza ngungu mbote na molandi monene ya la Liga na Londres Amoli Mabasa molandi monene ya la Liga na Londres Guy pour tous les maestros je crois na accord na yo ndeko na bandie pa na yo 30 secondes au conclure zala vraiment mukuse sinon ba okata biso antenne ndeko na ngai na conclure na koloba ete oyebi moko na bango ya Union Sacrée kaka oyo communicateur Jacob Mbangi na sina lobana mbala na plateau lokola bino boye eloko ekosalema malamu toko critiquer pour nani mais ce que ça les mi pe mabe yo ozana singa critiquer Kabila ndenga salagi musala mabe mais dans 5 ans vous pouvez pas corriger mon frère vous pouvez toujours continuer à pleurer Kabila c'est inutile yango na tuko loba ete na mukuse ba imbo kabasimba ete question etali bilan ya chef de l'état ezali largement industrialisé avec une distinction la plus totale négative. Et puis, à ce qui concerne Makambo Etali, élection, totali na manette ya ba politicien, ba nongi, totali to jumelé. Et nous avons constaté noir sur blanc que techniquement, à moins que Kadima, akendo ko kagola matériel muso coopérer na bandoki loko ba pumbo ka pesa carburant. Ba pumbo na ngo ba kendo ko déployer. Mais soki kaka na nenga normal. Merci. Ba imboka Tshisekedi andima dialogue tokende na kimia voilà maloba suka yandeko Jean-Pierre maponomi ya bien ekosale masoki kadima andimi ko communiquer koloba vérité et non kosala hypocrisie. Merci ndeko Jean-Pierre. Voilà Félix Kaembe maloba suka tala caméra s'adresser à ba congolais 30 secondes ça vraiment mukuse monde ko ndenga sali très concis dans lobby toko kende élection le 23 décembre 2023, le 20 décembre 2023, les Congolais pensent mi mobiliser pour voter candidat député na président de la République. Il y a Misato dans le lobby, Congo a biso toko traverser zone moko un peu il y a problématique côté à est, mais na CPL na ndenge toko fixé ba ennemi kuna toko kende liboso. Maeba to oyo mi balé ba uti koloba. Ba Congolais bazouango babwakango na mai parce que zali le kuta. Gratuité d'enseignement de base, autant récupérer au moins 5 millions d'enfants, d'élèves si vous voulez, et zali sous Tshisekedi, et zali village Tshisekedi. Voilà. Le but que d'akochite Tobomi Congo l'Ouest, il y a le kuta. Bango va somba 4 avions déjà mortis. Il y a Liboso qui prend vite à Pumbo à Kena Kisangani à Tikali Kuna. Il y a Mibale à Pumbo à Kena Nani Nakata à Tikala Kuna. C'est que pour dire Babuki Lukuta. Merci Ndeko Feli. Voilà Ndeko Belesi
conclure ça la tout à fait. Très rapidement, d'ailleurs, on va répondre un téléspectateur à tout le monde qui n'a pas école Moko, école excellence na Bandal Awa na Chibangu, ezaliwana, mais aussi hôpital ou na Kinshasa na Chibangu ezawana, école excellence totonga yango, mais aussi hôpital na hôpital Moko, hôpital du cinquantenaire na Kisangani, totonga yango. Merci. 30 secondes. Deuxième élément. En ce qui concerne Makambo et Tali gratuité, Félix Azongeli Yango, mais Nakolinga prochainement, Aïb Sabiso, moi na Moko, et la députée, et la ministre, tout de même président de la République, autant que la école dite gratuite, et vous allez intéressant. Merci. Alors, Moko Kaka, tant que prochainement, attends la Biso, moi na Moko, autant que la école, mais aussi, nous connaissons aussi que l'élection. Nous ne voulons pas n'importe quelle élection, mon cher ami. C'est bien beau que, tout ça, mais toujours, il y a une élection, où il y a le peuple. Parce que la question, est-ce que tu as une constitution, que non, crise juste connaître dans beaucoup qu'il y a justement la question de légitimité des dirigeants. Alors il faut que non, l'élection est ramenée 10 ans, 20 ans en arrière, parce que l'élection est risquée et créer encore des troubles et créer malaise social. Et ça là que non, merci. Voilà. L'élection, l'expression. Fabrice, t'as la caméra, conclure 30 secondes. Merci beaucoup, mon Pandesango. Na Obo Kambela na Garin et Nation à bon fonctionnement des institutions fatigues béton. Tala papa na biso ya mboka tala ndenge nini o malobe eza ko bima epai ya ba politique malobe eza ko bima epai ya banganga nzambe malobe ezali ko bima epai ya bao basina ko benga bapandisango ba ko bimisa maloba ya moto mingi metandis que non bazali incapable ya ko mobiliser même population ko kitsa bango na nzela donc bazana peuple te mais bazako loba makasi tata mokonzi ya ekolo yo zali mokonzi ya police pe ya armée et que armée na biso nde sécuriser kamboka to sengo tshela biso sécurité ya makasi penza koleka po ete maloba oyo eza ko bima na kati ya ba makambo ba dongolo miso basi na ko attaquer biso te vraiment na makambo esina ko tala processus électoral to ko sina ko nzimata da dialogue ata ya mokolo moko te pamba te yoza moko ya démocrate sila kana ko respecter constitution na ndenge na ko zala et que erreur moko ezali te ndeko parce que bozali incapable bozolo lwa moto bozolo peuple te ya ko bima na nzela peuple parce que peuple azali ko bema. Merci. Voilà. Voilà, ezaki bongo maloba suka ba bianga mina bisonga ezaki bongo na sengo ya kutana bango. C'est un plaisir pour moi na partager na bango plateau moko kasitika na Sabino ndeko Zulu toujours malade to sambela pe pona eto benga eto assister ko sala vraiment et le komoko ya bien mais quand même azali toujours na mapeka na e na mokumba ya Jésus Funa 2023. Ngala binoto kabwani wa Fortina Ilunga qui nous suit depuis quelque part. Je prends l'ambinza azali kolanda biso Fortina Ilunga mbote na yo tokuta na bongo mokolo lobi po numéro mususu ya Canal Presse La Liga kimi akola mabuta bino.